tout ça là on analyse oh bino nanga batu bota biso na ndako est-ce que MG30 a oki ko bimisa vidéo lelo to ba publication na zo sala ba chantage na zo sala batu ba betaka kara est-ce que ça oblige bimisa ngo kaka lelo yo mo remarquer que batu ba beto kara ba beta masolo anati boni ko lekisa biso air boye tout ça na makambo eza très sérieux na mboka pasteur Moïse Mbiye abana ko mana mona batu depuis mona zala mine balongoli 4e mona na boti mona moko ba ekomi na niveau ba avocat ba zo vraiment ça si ekomi niveau biso to sala menacer na faire Moïse Mbiye ekomi na niveau oyo bakangi ba disque dire ya ex basiste na ye ali yo zo linga to comme sur na niveau na yo MG30 ozana ba vidéo pasteur Mbiye na nani Michel Bakenda na Mike Kalambai so ozana ngo ko bumisa te bimisango. Mbote na bandeko nyonso ba otala biso partout na monde. Jocelyne Bokondi na pesi mbote na Dada International na pesi mbote na Die Mundirba na pesi mbote na Muriel na Blanche oya simbi caméra Blanchard Neige autrement appelé bandeko ndebo yebinga kombo na nga Yamso Yambi asaka mo ba analyse oyo ezalaka politique des fois pe na zalaka pona ko défendre basi to kozala contre bato bazo promouvoir les anti-valeurs. Mais G30, non, de gauche droite, si a parlé, je vais dire directement. Ndeko MG30. Tika ko la biso ba distraction bino ko miso lalo lamuki okoseli Moïse Mbiye makambu. Après bo benga ngana défendaka bino. Moïse Mbiye na yo ozana pour morote. Mama yo ta ngozaka ana kisasa Moïse Mbiye sora lukaka yo tonani mususu Mike Kalambai pesoka lukaka yo Michel Bakena beka ba lukaka yo ifako lobonga wana tika ko profiter na Elia na zolo ba makambu na ya solo yo la biso ba distraction ya buzo bazala mukolo s'il vous plaît mais G30 c'est respecté. Mais G30 pourquoi on a dit c'est respecté parce que Moïse Mbiye aza loin de Dieu bisoto lukato faire revenir y est tout près de Dieu ndenge moko Mike Kalamba aza loin de Dieu to lukato faire revenir ndenge moko Michel Bakena zo bina to azo yemba to bina ka danse Eric Mandala siko to bina danse na biso baza loin de Dieu bisoto ça les fort to faire revenir bango tout près de Dieu ba bongo la mitema mais G30 yo ozo la biso ma soleur biso biso ke Moïse Mbiye pe abimana yo tika ko distraire biso pasteur na biso Patrice Ngoyi musoka loba ki soza na vidéo ya Moïse Mbiye to ya Mike Kalambai to ya bandeko nyonso basali na Nzambe mais G30 tika ko distraire biso zala mukolo c'est respecté luka bango luka papa Ngoyi musoko yebisa papa na ba vidéo ya nani ya bandeko wana bazami takalize boni ko luka gaz makasi ta koma Moïse Mbiye boy respecte-toi. Oh, yo longo na musique ya mokili yo MG30 longo na musique ya mokili to moni o longo na musique yo e mana cool matopet o ngati na histoire note yo na ba MG30 na ba Cindy Leker boye ba na cool matopet mbala moko okomi nani oyo yo e mbanzemba buzobe belé to betso ba karatro hein on doit être sérieux franchement. Et ça, analyse non fingate non le papier comme mon tout en tout cas bande ko bol balanga non le bana haine ça n'a rien à voir na haine ça n'a rien à voir avec injure et ça ba vérité à analyse to sala tout ça là non analyse oyo bino nanga batu bota biso na ndako est-ce que MG30 a oki ko bimisa vidéo lelo to ba publication na zo sala ba chantage na zo sala batu ba betaka kara est-ce que ça oblige bimisa ngo kaka lelo yo mo remarquer que batu ba beto kara ba beta masolo anati boni ko lekisa biso air boye tout ça na makambo eza très sérieux na mboka pasteur Moïse Mbiye abana ko mana mona batu depuis mona zala mine balongoli 4e mona na boti mona moko ba ekomi na niveau ba avocat ba zo vraiment ça si ekomi niveau biso to sala menacer na faire Moïse Mbiye ekomi na niveau oyo bakangi ba disque dire ya ex basiste na ye ali yo zo linga to comme sur na niveau na yo MG30 ozana ba vidéo pasteur Mbiye na nani Michel Bakenda na Mike Kalambai so ozana ngo ko bumisa te bimisango so ozana posa ozali mo frère Patrice senganga azana ngona pesa yo otinda frère Patrice boni boye ko mama boni boye likambo eza sérieux yo tsiko la biso ba aventure ozo la biso wana c'est pas sérieux MG30 c'est pas sérieux respecte toi za mukolo ozali so na bana mibale so misato makambo yo sali na poto kuna bato ba moni en tout cas na ofinga te na lo ba analyse non saka ba analyse mboka siko eza bien te lobi da le 29 toi na marche ya basi bazo tambola
lutte contre violence, il y a fait à la femme et puis trafic d'influence vis-à-vis à Bassi. Comment Bassi ba ma bonzana bango à ça la place moi futa $1000, tout $800, à $80 na to pasteur Atali a fio le roi kabelanga moi 200 300 seke à mon à travers la place à bien, il faut na zanae. Kozana muta otela ode à moi 200 moi 300 ya 10. Mais yo comme na posa ka mbongo ya pesa yo wana okyo luki mama bango obino mama bango o luki ye soki ye mama bango simbité o luki comme c'est likango na yo après au publier tout ça on va au le belango allez mais je 30 yo zolingo la sur makele les angatina tous à sérieuse mais je 30 à sérieuse zamukolo respecte-toi bandeko lobby eza le 29 na biso ya kisasa soki to rejoindre idée soki bozo émission avant lobby eza le 29 lobby ezoya eza le 29 ango ezali mercredi au bandeko basi ya ville qui ça va se mobiliser ba cette fois-ci violence faite à la femme au Moïse Mbi ya zwane ndeko na bango Eliane banda mbula ya 17 ans tin de quoi komi soki na ajwa komi na ngowana alongoli bazemi 4 fois semble-t-il entre guillemets alongoli bazemi 4 fois à boti mwana moko ya to komi place to komi lelo na ndeko na biso to loba nini to encourager ndeko na biso mbiye to koyebisa ye makambo zo sala ya malamu mais soki basala kiango e pa ya ndeko na yo mwasi o défendaka au jour ba ya ka okanga ona butu olinga osani soki baka ezalaki ndeko na yo ya mwasi ndengo fandi bongo place oza soki na Lyon parce que na ju information ko za en Lyon bato ba benga ba bisinga ba mona yo na Lyon o sa ba clip nde bato ba yebisinga admettons que oza na Lyon o fandi bongo ba publier bolumbu ya mama aboti yo to bolumbu ya lekio ya yo ya mwasi ya landi yo ni dite na ye monani na balabala ndeko Moïse Mbi osani diable aza malin. Avant, ils allaient se moni mutakala na butu to gangi ndoki lelo tout le monde est concentré sur smartphone atala mutakala ya mutu ba publier na nyoti la kisa nana ngote chatotala 4-5 personnes va vendre le téléphone moko bota bolumbu na nyo diable azu ozaki mabe a moderniser ngo komi bien les choses normales deviennent anormales et des choses anormales deviennent normales toi kampi koto kangama nzambe parce que mon kile comme qui est vers la fin. Zambabi, Bible lobby, Jésus a dit, je reviens bientôt. Bientôt, on a précisé, jour, tu as précisé, RT, de qu'on a tous à l'après. Tous à l'après, tous à la yesu, n'endenga zolinga yela. So, yokuta, bon, toke non, et pas, tous on pas. Ndeko Moïse Mbi, bundengo, vidéo, eza publié d'actualité, ya yo, eza boisco, nzamba zongi siko. To sani, to yebisa nzambe, nzambe, yo kende nanu, tika biso to samba no makamba, Eliane na Moïse, tout à nana okota lola. To nzambe zoka muto moni asa possibilité okota lola mema okota lola est-ce que Moïse Mbi siko okota lola est-ce que siko okota lola ndeko Michel Bakenda na oki soni makasi ya komona yo kaka pona $2500 oyo Eric Mandala akabeli yo au perdre identité na yo kaka pona $2500 Abeda Chou akabeli yo $2500 et ça li que yo perdre directif ndekonanga est-ce que na ndenge na ki musicien ndengo yebani ndengo sela nzambe oka ko senga Abeda Chou $2500 ta nga kabela ot akabaka na ye mona mbala bato il faut que flatter ko flatter na to beze pa musicien oya ba yemba musique ya mokili yo betra musique ya nzambe pona $2500 Abeda Chou akabeli yo tu as perdu ton identité tu as perdu ta crédibilité tout à coup. Pour mon akibat bazaki contre yo vidéo wana ngana zaki tetango yo salango mais tu vas publier yo eza bateau bazala ki tango Abeda Chou kabelo mbongo tu vois que tu étais mal entouré ça fait très mal Michel Bakenda banzembo na yo et puis non pas seulement cela oko sela biso est-ce que Jésus Marie Joseph est-ce que faki batba mona mutakala na yo Michel Bakenda batba mona sexe na yo et puis ozo seka tu te sens à l'aise toi tu te disais que batu bazate tango yo salongo batu ba mona ote banga tanzambo apesi yo pe mama boy nzambo apesi yo titre Michel Bakenda oyebi comment souffrir na vie na opo nzamba comme so place à commission entre guillemets est-ce que zape nzambe pour nzamba linga ba oya ba ukisa masonité nzamba linga ba oya ba ukisa masonité ndo ukisa misoni boye uza nzambe te
Mike Alamba, j'ai suivi ton émission avec frère Moko. Telle émission, on a Marius Soumunga. Mais, ils ont pas de délire. Ils ont pas de délire au Basala qui va. Mike Alamba, il y a 15 jours, il y a le téléphone, il y a moi, si il y a 3 ans, Mike Alamba, au Salangote. Tala nengo ko sa biso, oza mosala et puis ozo linga ba bengo ka pasteur tisiko, Mike Alamba. Tala, omoni lelo, il y a des fous en costume, hein. Mes téléspectateurs. Aujourd'hui, il y a des fous en costume. C'est-à-dire, mon là, tu vestes main, azali boma. Aujourd'hui, il y a des fous. Dans nakata il y a ba et tumbelo na nkolo nakata ba église. Il y a des fous nakata. Et donc li boma me kati na Yesu. Oh frère, il faut que dise la yembate. Li boma maya li boma azo zoka bintakala basi achaka na internet azo beta moi si pene boma ye. Moto balinga ba pesa ke ndambu te, moto balinga ka basa ki mabete. Tango lo ba mukongwana za ya mwasi na yo, teza mukongwana nani? Tango yo beta ka yo bima ko kendaka, o beta ba ba ko tena sima bakanga ka photo. Et bongo yé penyel, elle nous promet yo misepso ba vidéo o ya mona yo nande ko Moïse Mbiye, bo sangisa nzoto yo jouer rôle à mobali, mbi yo jouer rôle ya mwasi. Ba sali na nzambe. La réserve de l'Éternel, nande ko mususu na FDC ba benga ko na sobriquet nini, je sais pas. Mike Alamba, on doit être sérieux avec Dieu. Oh, il ngola que ça Satan. Ana posa a rêvé c'est ba oyaye. But maintenant quand tu vas marque de la bête wana o ba biso tono ba 666 et ko salaka directement 666. Nzoke ko za bongo te. Nzoke ezande to mona Satan obi misela biso ba oyaye directement. Ndeko regarde toi place au talanga sikoyo. Dis-toi autant wana nani. Et ça, la relation, il faut que vous ayez parce que, attention, le bureau au public, comme il y a beaucoup de yo. Hein? Bas sentiment na biso mi balé, intimité na biso to côté na rat hôtel to sala bas sentiment na biso. Ndedi ko koma libana mato ya bato. Yo moko na kata douche ozo sukola. E bandi boni yo mi filmer. Soki ndeko amona ka yo, amona yo pembeni nde bozalaka na yiti. Yo ya komona pembeni ozaki différente na yo ya komona na douche tanga osukola. Osukola. Ezaka nzoto moko ezaka elongi moko. Tout le monde en parle. Ce nzamba zongité. Tokoloba makambo. Les choses tournent mal maintenant. Moïse Mbiye, tanga lo ibo kanga Moïse Mbiye fuba kanga sala puzo bat balobi ngana zana rankina Moïse Mbiye. Ngana zana rankina Moïse Mbiye te bande konanga. Na ozana rankina ndeko Mbiye pona nini asalinga nini. Nazui par ya ndeko mwasi oyo sozaki lo ndeko nanga Renate Yambe, je te sali na Angola. Nazui par ya bandeko nanga lo bandeko nanga nazui par ya bandeko nanga ya basi ono na bota mina bango nde mutakala ndeko ya ndeko Eliane Sambwe na omona sonyo bandeko na mibali ba oyoka. Na omona sonyo yo famille wana ezana ngo sikoyo. Si bandeko ni bazan possibilité on le bâti, moi je parle parce que je suis là pour défendre et puis contraire bateau bazana pour promouvoir anti-valeur parce que oeza bilor mo boye muto sala ngwa za conscient monique nazo ndeko moi si on a publié et ça Sony makasi nzamba batela biso soki tozongi soki nzamba zongi te troza potelo makambo totika makambo eza kitoko te totika makambo yango moni na Angola des églises de réveil et renyaka lisu te puis ezalaka lisu te papa zo saela nzambe la Bible dit o aza froid azala froid o aza chaud azala chaud. Choisis ta part yo za côté nini so za kota Satan lo banga za kota Satan so za kota nzambe lo banga za kota nzambe. Ephésiens chapitre 5 Bible lobby kozalata na idée moko na bangote kozalata na chapitre 5 verset 5 s'il vous plaît bandango na 1 ti yo koma na 7 minga na okanga minka na 7 wana toza sérieux bandeko tolinga nzamba asa biso nini déjà bandeko mususu malgré makambo yo ba okenda akasité bete tala niveau qui fanatique o bandeko balongo bafana tala ndeko ba abango ke l'église aboya abino nzambe na sona ke église te passer na bisa moninga ta oloba okindo kité soko kufi pasteur na bino mto bikisa bon bino belo kwa bona la réserve de l'Éternel c'est normal hein
Ephésiens chapitre 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Chapitre 5, verset 7. Maintenant, on a l'icolotie na 7. Mais on a 7 oyo. N'ayez donc aucune part avec eux. Cause ta part na bango mon côté. Mouta osala mabe yozo part nous défendre ye. Bible peki si ango yozo défendre ye. Mouta osala mabe yozo ki nous encourager. Cause la tana nzela na yete ndeko nanga. Bino bolo banga naza contre Moïse Mbi, naza jaloux na ye. Nzamba limbi sanga naza jaloux contre ye. Mais nazo défendre ba anti valeur oyo. Nzamba sunga biso. Nzamba sunga biso. Na ebisaki bino, si vous avez information ka ya Moïse Mbi était. Il faut to dénoncer ba nyonso ba osama be bati ko osama be. Changement na biso e uta na biso moko. Tango to loba tozo ka soni na ba pays étranger. To yo ka soni na ba pays étranger parce que biso moto miyo ki sa masoni. Ce ko lokwa yo lingo miyo ki sa soni ozo linga ko mi pe sa valeur te. Biso photo réédité na TV. Il faut to zongi sa yo, il faut to panza sango ba to ba pesa ko confiance. Ne sika ba pesa ko confiance na ba to ba iba imite Moïse Mbi asali mako. Ba yango pour confesser ba ndeko pesa e sa nini e kita tant qu'on perd de la relation ndenge le pasteur Denis ça perdre ba relation a perdre au dimanche a perdre makamunyo so ye wana comment on semble pas ya pasteur Konde ya Liloba kitoko côté plus de 143 89 59 38 38 3 aux en a information tindela biswango vidéo ya ndeko moya mutakala tindela ngango na komatala wa frère Patrice yolo koza poto ngana oluka ina sola ina ebise en tout cas ndeko nanga soigner na ndeko ava publier vidéo nao na yoki pasi na mutema kala mingi te na bondeli ndeko wana aboyi koyokanga kala mingi te ba publier ndeko moko ya mobali asa na audimat makasi asaka théâtre asa na audimat makasi na nzela poto na bondeli ndeko mwasi wana wabinde ko nanga pardon asa ndeko na biso mobali si pima photo na comme na idée na yiba ta téléphone wana kaka pour ba photo wana asa na ngoli souté mais aboyi ala kisinga ba photo kala mingi te garçon moko za renommé na poto asaka ba théâtre kala mingi te garçon na ba publier na bondeli ndeko wana soki bo moni publication garçon wana boye ba déjà ke na lobaki na bino boyoluka boye beza nani na otanga komone te po ezanga soni yormuna bandeko na biso bino lobi mwasi na mwasi bo sangisa nzoto te même bandeko na biso bozo salaka ki pede comme eloko moko ndire normal eloko moko comme normal azana mwasi mais asape su muto asima eza nini ozo landela bible lobi ndeko nanga nzamba lobi boye sima wana ezali esika étoile ya muto elalaka. Moi ça zali nzambe nenga sala loi ya nature eza mwasi fo za likolo mobali za na se ndeko landela ngoti na banya uti na bambwa na bampuku okomona mobali za likolo mwasi za ka na se tina bampesa okomona ka mpesa mobali za likolo ya mwasi za na se lelo ça devient un inverse et comme mwasi fo za likolo mobali za na se. Voilà comment vous perdez votre autorité devant Basi. Au moins mobali muso alali wana ka po lembola ka se ya mwasi oh le mobali lo lenge nini oyo. C'est interdit les abominations cause mon kona yoto kotsa on a kata mutakala mwasi. Bolimbi sanga les termes. Mwasi cause mon kona yoto fungola yango boye po kotsa mutakala mobile loko zo melaka nde tio ya mai. Okomisa ngo lokwa bomba lokwa sikro zo melaka ngo donc yoko zo pe inéditable de po fandela ki ngo okoma expert. Okoma expert ya soki donc esika garçon avant d'abi ala que ba camarade na bi ya au modi petso et adama classe na kofiba vous imaginez un peu tokende wapi ça fait très mal so ina tangi kombo na yo o na tanga ikombo na yo bandeko o bazana chronique oyo to talaka bandeko ba analyste mususu alati veste bo tamwane bo kanta mobali nzoka lingaka ne yo poko mobali nae na monde de spiritualité ndenge nzamba sala loi ya nature moi ça za réceptionniste moi ça za rawana pour na ko recevoir raison pour laquelle le monde a mobali fa bunda kwa ki opesa mwasi
Raison pour laquelle au monde mon bali akia sali boy pas opé ça moi c'est raison pour laquelle même si dans monde il y a vie conjugale au monde mon bali azora semence azotika pas ya moi si ce que tant yo mon bali ozo semence otika pas mon bali obi combien ba oyiba yo nzamba zonga tande to toka pona mama Moïse Mbi tande to toka pona mama Moïse Mbi na soni bato bazo benga na Angola ba mais pourquoi pas bino na bino ba congolais bozo bombana ata to lobi to bomba déjà comme libanda ata to lobi to bomba déjà comme libanda hein et ça soni mingi mais j'ai 30 Kola makasi, respecte-toi. Boni boye comme j'ai 30. Bako misote. Oh. Ni nango boyo za na photo Moïse Mbi ete, ni ya Mike, ni ya Michel Bakenda o yo muna mutaka na bango. Soki bozalaka kuna olobaka ngote sérieux wana po ani. Sérieux bimaka na Michel Bakenda, na Mike Alambai, na Moïse Mbi. Olobaka ngo sérieux wana te po ani. Mais j'ai 30. Yo sali ba nzembo e kotisi impidicité na nzoto abatu. Nzembo lokola mulaso. Yango nati mulaso. Nzembo impidicité. So monika nzembo wana boy. Ozo mona sera to chana lo lemmo we lokwa nyoka. Ozo benga mutu ya po yo séduire ye. Okomi ko sambela to bozana posa to zonga na ba vie na passé te. Yo yebi six yo to sala par rapport à mobile na walinga kami bo mapona yo. Respecte-toi. Vous êtes déjà grande dame, na défendre basi en tout cas, respecte-toi. Je suis là pour défendre les femmes. Ko pousser na coincer au te kitoko mingi te. Tika ba chantage na koma pasteur Moïse Mbi. Respecte-toi. So nzamba zongite. Lobi suto solo la. To ka ndé to ka boye pona Moïse Mbi. Merci beaucoup na bande kono so batali biso na Canada. Bande kono so batali biso na Afrique du Sud. Jenny Nyota je te sali. Papa Godard Dago na Suisse. Mukonza ba taxi tout na Suisse, na Suisse wana je te salue aussi. Na pesi pe mbote pa ya ndeko mwasi Bijoulema waza na États-Unis. Na pesi pe bandeko nyonso o baza na Bunia. Mbote. Bandeko nyonso bana Geme na mbote. Bandeko nyonso bana Brazzaville mbote. Bandeko nyonso bana Australie, Hervé Koukou na États-Unis. Niembo wa Matamba Muscador. Motema ya étage asuka lora la patronne acheté sali. Na PCB mon kolo chaîne mbote Dada International. Merci beaucoup. Nzamba bate la biso.